musique na biso on est battu comprendre bien. Moni Ibrator on peut le seul leader oyo a zo tanae a changer na ba mélodie à chaque temps ou azo bimisa ba rumba nae. So tel de lo ba jeune leader rebelle ba leader rebelle au monde abina ke ba obeta kaka monotonie. Hein? Monotonie. Toi ce qu'on a besoin que la population va comprendre qui est Ibrator que ba rumbo ba beta ya makelele wana ba chaka ke ngana numéro 1 mais boke na Luanda bo nzadi. Lorananga ya payoke na souhaite yo c'est malchance nzamba songa baboya yo ozongela ngahe na dribble babenga ngo dribble pour ba chanter la technique bazate. Na ba orchestre no mona miki wana nga benga ngo ba pépinière na nga lobby. Tala mona mbogo to ko sabatu fort ebe apo nini biso ba congolais ton esprit mo boye so moni mutu mo boye bina file so file na tuni ay bon matin bat mis ba teka art ba teka nde ba palais ba mituka ba leader baba musikana. Voilà, merci à l'internaute tout vous partout dans le monde à travers Concept TV chaîne nous merci de vos perceptions confiance nengi bolandaka vous partagez ma vidéo nengi bozo s'abonner du jour au jour ça la vraiment plaisir merci la confiance Alex Ngandumona Muluba les Benjamin de la presse mon ba maman naza toujours là pour nous conseiller la merci à les Viking Vision oza derrière la caméra merci infiniment à maman fille maman Masolo ya papa Audace Milandou Patrick Clifasé Koura ya Chine merci non mon vieux Gabé Gabemba hôtel de monnaie mon emballage à dollar et là le jeune boss le fils du pays a pas chamou pe mon maman Linda na monio Olivier Nzingiti le pauvre de la ville je pense l'introduction à Batak vous comprenez que tous en a songé donc je suis vraiment bien donc pour découvrir talent sous à l'émission tous a pe bongona accent donc on a bisabino des fois la bouche autorisée de Ibrator et aller bon séjour place à Zali Bongo aux États-Unis to resolo là. Séjour ya Ibrator réseau les Canadiens aux États-Unis trouver programme mouvement le Viking Vision Fongolanga déjà na yambara invité na ngona nazo invité déjà Axel Matele si nazo invité pe songe bakotara déjà to panzara déjà teketo solo la masolo ya Ibrator ya les Axel bonjour bon week-end bonne année. Ouais bonne année mon frère le grand journaliste babibino batubana actualité parce que ça qui lelo babi ba jeune frère ne mutu bazana actualité biso ba jeune quoi disons. Donc bonne année Nayo et meilleurs vœux donc bonne année pena batutu voilà na biso na chaîne. Voilà. Songe bonjour bonne année. Bonjour Nayo molobeli mo panzi sango. Talora to mona na rapena mo troté mais le siko to senga na photo luka yo po to lo ba bonne année Nayo bonne année na batutu. Donc on est ensemble. Nazaro santé déjà c'est bon. Ngana ngare bien mandakala boy mo monate ngana te lo bango lo mutu mambo ato voyager ou dans so voyager au baby biso sa na kin to bimaka na no na kin na kada bien na bimi susu na donc kuna libana na no lukaka msu bilamba na ba relation esili. OK. Mais sinon mouvement les Canadiens ni absence ya Ibrator les contre-maîtres. Biati Kotro, ina benga ke Biati Kotro. E bale ya Loembo mbusi ya Manyema, chef du clan ya Loembo ya bango nyonso ba bazo ganga wana. Donc mouvement kitoko leader kanda sana bamboka libanda na bakata ba États-Unis on sala ba tourner au vidéo ba clip ba studio musuto sa ka fa ba mixage ba générique pe to boraki. Donc biso pe to na pause na ninga palais TV palais. Arsène Molobeli, la bouche autorisée, surtout tout le monde tout le monde message à aller. Boni aller pour les États-Unis, séjour réseau les Canadiens, bah programme n'y a la zala Ouais, merci pour la parole. D'abord, merci d'abord na ba contre maîtresse tout parce que bazaka fidèle. Il y a patienter tant mo konzazate ou ce temps mo konzazali parce que moni ban États-Unis bazala lanzala bien tu contrôle. Pendant longtemps, depuis sa carrière solo nae, non tabeta tourner États-Unis parce que mon le leader est belé, bah ok, n'est qu'à États-Unis on a un soubaké tourisme, mais bien tu contrôles, on attend à qu'il n'ait pour la moussala, pour ceux qui pour le tourisme, mais d'aller à Kende, au monde, donc on a tellement que moussala les
tellement costaud. Yango moni bien tu kodro aza vraiment aux États-Unis a umeli pe moi muke donc déjà ba un mois akene ko sa boulot na biso na ezapina munene akene bon ko sala ba clip ya première volume ya album na so c'est pas sorcier au moni ba songe ba yemba ki na ba sokoko ou ba yemba ki na ba Jimmy Fafa ba clip muso ebimaki ti alors yango bien tu kodro akene ka salon malé mais na ndenge États-Unis on et puis asa so ba clip ya deuxième volume ya album na biso pe kaka c'est pas sorcier parce que album na biso ça na deux volumes premier volume na deuxième volume première de ebimaki et puis deuxième ezoya oh pena ba rumba ya solo parce que moni premier volume to beta ki yango po to faire voir kaka na population na peuple congolais que notre ça la musique pena ya ko défendre na rumba congolaise valablement ndenge ba vena biso ba King Kester mené ya batika ndenge ba papa na biso papa Wemba batika biso quoi donc batika pena biso rumba faut ba to ba défendre ngo ne bien tu corps chef de clan que ba jeune congolais ba leader mususu bazo beta rumba ya solo te bazo beta rumba pureté ba mo beta ba bloro moko boye o comme na leader moko zo loba na tika rumba na défaut yango bien tu corps lo ba que no fa défendre rumba valablement donc yango mo to beta premier volume au monique no epesi pena résultat ya bien au monique ba papa na biso ba yilo kanto ba bi que soki a prophétiser bien Ibraton bien na cause la défenseur à rumba congolaise lobby na biso donc a lobby yango vraiment na ba plateforme de téléchargement no sezali na ba télévision bino na sibo ba internet bo mona kiango et puis vient na biso chi de temo lopo ye moka leki na TV lobby bine a lobby que soka zoka c'est pas sorcier Ibraton bien na a inspiré que makambo bien donc monique résultat to ande ko lukano yango wana ba grand bandi mana biso et puis to beta siko rumba ya population obino bosenga ke bafle o leki na kapela bo 4 bafle pene kangami boyo kamina ke no Ibraton na Ibrator yango siko deuxième volume toujours ande na système wana donc to asko na besoin que population ba comprendre qui est Ibrator ke ba rumbo ba beta ya makelele wana ba tchaka ke onga na numéro 1 mais boke na Lwanda bo nzadi bo beti na poto te na bandité to lo ba pena réalité omoni lelo bo musique na biso on est battu à comprendre bien. Moni Ibraton Pianaza le seul leader oyo a soit tanae a changé naba mélodie à chaque temps où azo bimisa ba rumba nae. Sauter de lo ba jeune leader ebelé ba leader ebelé au mona bina ke ba beta kaka monotonie. Monotonie. Ouais na ba mélodie na bango mona bina leader mo bonze mona beta ngokala azui kaka kangi bo a changer maloba. Ngapela ko sana ngango. Mais ce qu'on bien tu contrôle tellement que les professeurs de l'air maître à mouton qui n'a pas de l'école alors ça la recherche à musique à chaque temps à chaque moment il y a un moment qui est banzembo nae au moins clip à kitoko sauter les ben ou les gabono la clip kitoko pour bien ça que le quoi valider muso ke aux basu Android ba filmer ouais on a clip moi $800 au monde hôtel nze moment ouais ce que bien ça les clip à ben ou les gabono talibo et mon c'est la classe c'est la qualité. Je comprends. On sent que Moutamaye les nem to raisonner que l'on nangé sala maboy. Donc biso to tchaba mbongo na biso kala mitukate, to tchaba mbongo na biso pe na matière à musique parce que je loko yotika pour mutu ke kufa. Donc to tchaba pe na matière à musique au monde que bien tu kodro sala ba clip kitoko, alors sala ba qualité ya bien OK ba professeur mo ya fandi boy ba Jimmy Mutombo les Brésiliens noirs na 4 États-Unis, ba fandi boy ba se pe na ba clip. Donc ça n'importe quel leader tu sais. Pour le lot au monde apena que leader mo beti 14 nzembo kana refrain moko. Ah oui. Moment na biso biatu kodo so ozui esokoko oyo kapena ndenge bandeli oyo kapena don de dio kapena chose to o senti pena ke top do ba yo mo mona pena ke différence ya musique à Congo donc voilà donc Moussa de Sala makitoko na 4 États-Unis ban États-Unis ba se pena biatu kodo donc kalaming était semaine prochaine déjà tous ana mokonzi na ville qui chasse déjà donc dans l'aéroport Anjilouana donc tous les contre-maîtres wazana nzala biatu kodo donc Michael Jackson d'Afrique Zoya les mannequins de tous les artistes congolais Zoya déjà na mboka na biso donc to sepela neto mesana ko sepela ko mais kota la rando zolo bato ba réseaux sociaux to moni ba critique ebele pa ba frère na e ba bi baninga ba kenda ba beta ba 2 semaines mo ba 10 jours 1 jour bazongi Ibraton akia umelo nzemu take oluka mukanda baninga bane baninga ni babina filé ba Patrick Beckham tout le monde ba se monke na e ba bia umeli on dira que luka mukanda et bon dessus so bina za boye bina yo bina ndo za boye bina esa Ibraton piana les biatu kodo les passeports diplomatiques de la rumba congolaise à cause ya muninga ya Patrick Beckham na ya bina filé orchestre moko orchestre moko orchestre moko na Villa orchestre ni viva nini Villa Nova ba cheni bo sala nako e ba beta na Villa Nova ba cheni bo sala nako ado yo ko fandi pena boye journaliste munene le roi yo pe fandi no ya boye o comparer pena Ibraton o chai le roi na ba jeune frère e ba beta na ba beta sika moko yo kana répondre na question na yo ba meloman ba olanda biso to ke gauche droite to moni biatu kodro so ezaki ki ba tourisme bon ba ke salaka ya ba 2 semaines wana ba tourisme bon ba sala ya ba 2 semaines mais là to sala ngo
Vous comprenez? Mais tout ça là, on se biso et le que memi biso, ils ont moussala. Tellement que moussala tout ça les a costaud. Il y a un monde qui est bien sûr Kodro à 8 ans, il y a Fanda à 6 ans moussala naï. En dehors il y a musique, bien sûr Kodro à zana ba label naï, à zana ba fondation naï. Ba tout oyo ba chef ba direction na bango, ils ont en États-Unis. Vous comprenez? Donc la minute on est à Texas, à ça la clip et puis soit 6 clip et puis à commencer là bas makamne mususu. Donc aza pena mutu mo bote qui a été pour le tourisme. Pour ce tourisme mais déjà ko luba songe kanga bisaka toke 2 semaines to baluki to zongi. To ko lunga pe ba toke France 2 semaines to baluki to zongi. Taka fait da bonga. Obi ke fait da bonga. Ça mikili mais miliki. Tala le résultat. Pendant que ma télé stozonga songe tout le monde a mikolo les cas qui avant il pas tort à voyager tout le monde aux à Dubaï Dubaï ça par rapport à boulot ba clip to mamni ezaki ba boulot moi privé to ezaka compte ça boulot musala ni la van boy na bouger ni na oti sefa van États-Unis mais ngana yaki sefa to itoye vakei na vai na type D ngamu na idéologie na tena solo na mo continent bise so mo moye ko zanga na tena mo tour na sefa na et pas ba Dimaria masana nga Dimaria ma boss gogo na Brazzaville na bi ba Hollande avec mission Serge Makitonge patron donc na ninga ba sefa isenga mo tour pe na mo promotion pe kuna pe kuna ba chaîne pezala na l'équipe mo ma mission na kotisi ba nzembo place musupe na ndole ga no ke betate na kotisi amuna kite ngongebele mifuna za siku na mboka po mokonza soya yo muninga na zungi Dubai zaika bulo voilà sombi ozano wa chanteur ngana linga soto zano moko luba mukie moko nzembe bele pesa biso non pesa bat bolanda biso mo banzela moko boye afato continue banzela ya ishiko yo to oyo déjà disque po ya disque na pesa déjà na pesa bat na plan B na pesa bat déjà Timagule yo bibish lukamba natikela bango seduka bangu balingaka nakoma nanga kovanda na kinkole na luka nanga moteki senglas na sokola ya koma marqué déposé nanga jeu de production ya Gabin Bizenga na Paris Gino Kodia bébé utete na oyana mona c'est pas sorcier na pesi bona na nzembo ya Laurent Sokoko nembeli bango Laurent nanga ya payoke na souhaite yo c'est malchance nzamba sunga baboya yo ozongela ngahe na tiki bizibeli ya motema mpolele lokola lisumu na ndakwanganga mobola kokiuzanga guprefere kasi shwa ya bolingo te no miyongolo rosi wasona na niveau na Jos Diena na dribble babenga ngo dribble pour ba chanter technique bazate na ba orchestre no mona mike wana ngabenga ngo ba pépinière na lobi sonye mo lukaka mambo lukaka orchestre pe mike ba orchestre danger zebele na kino bengo ba orchestre mike orchestre mike ba musicien na bazaka wana olobi ba osana ngai pour bomba ba musikana mama musikana ngani na musicien différence c'est ça na musikana na musicien donc est-ce que mon biso ba musicien to raso vani oda papa ovanda oza bana dans le débit si amona na ne demona ba vena biso ba président sur Tsegoga sentimena tali bana ki tena michofona kende sko ko futela donc on a bina pépinière na bi ba orchestre mike wana ba pépinière na biso ba musicien na ba zaza wana na kotanga ba komona bona biso musicien na le ba ozana ngai ba misende ba longwa ku ne pas iprato to ga ba msu ba bikuna jemwa mobulu ke ba se retrouver te non kama makasi so bisinga bongo bazaka dana biso bazaki kitoko ngaku na moyo ba kondi ba miso ba Luanda ba kondi ya kumlo mazobela na ngape na bomba rate ngape na ngape muto ba direct longi direct to bike iprato boti ko perdre moko ba chanteur bono linga mingi mélodie waza siko na mitwe pas fabriquer sabi ke na nini kuna ipa na binu kuna ndo se retrouver neta moni ke vinde za na Villa Nova bien to perdre yimono ibraton piana azano danger siko biso
biso ba oba mbolo ah bana biso ba perdre kate parce que ngamo naza na pembeni ya leader effacer les tableaux leader abenga nga songe Burj Khalifa immeuble le plus long du monde chanteur oloba wana azaki na orchestre comme bat mususu ya problème ya milieu ya outil milieu o ya outil milieu musuza milieu mo vanda quartier mo freinage balandela ba via batu babenda ona lokolo la na butu ba loka mspo andoki yona bango etutani osamwe vina o perdre OK place mo bateke place on a ke o na rolia pe mama lobby po ba osalisang kangelo na biso lelo ba osalisang ba osalisang bon ça c'est mélodie mambolo bana oh ba osalisang biso chant moni biso to ba soda o so bateme tozaki na bango tobetaka bandule tozaka na bango moni ba rep na benga ngo lo entraînement na so batie na plein air mondo tokinda bandole bana beta bango na beta bango tina ba lwanda ba yebi kaka baganga wana place okende te voix no eza voix moko boye ba chanter mzuba na ba voix momo ata mbi 18 vocal okeka tembo moko so biso to abongo te je dois 1000 couleurs multicolores donc on a kokota nazales même on a c'est bon on a bigué mwana pétrole alela kasena kingongolo kolela na ye sena kingongolo ngala kingongolo pelisa bougie faut pas pelisa bougie pas pelisa bougie pour bouger kopela deuxième volume ezoya blague te au moins bana ofungwama na bare mabala mosusu kufaga na bare o na bare bolingo mosusu zongaga na bare bapozo misusu batiaka ngo na bare o na bare basemeki bamonanga mwagala basemeki bamonanga mwakala tanga bana na Dubai na basemeki bamonanga wakala mingi te jour na madeso abana donc tuzaki na ye amona semeki na moto so na madeso abana soke boni le yes amoni semeki na ye ba omona ngai ba semeki ba omona ngana deuxième volume na zo ya mabe ba disque mieux bien ces derniers temps est-ce que ba to on a formé cette fali pour papa Chirabouaki fabrica sortir bois qu'il a absolument déjà moi quelque chose on a bina fila bimisi est-ce que ba mba ta c'est pas mu de temps ngali kino imba nan bina file so file na tuni aibo mbate to fandi bila na TV mutala munna mbogo to kosa batu fo ebe apo nini biso ba congolais ton esprit mo boye so moni mutu mo boye batu mis ba teka art ba teka nde ba palais ba mituka baba leader te baba musikana boso bise bena vanda na TV bozu kita ochewana avant ba zufi na biso meeting avant wana to bandi bena miziki donc to parce que to yemba bino moni ke to yemba bena netike babike songe to ke place to mbata le kamba ko to ba moninga tonga na mosisa zali na e malade te tonga ezanga na ngokisi na kati mama babengi serenge banzembo pesa leader wana ozo benga leader wana aye monso aye bien wakutu ayo bayo kakate baba faux musicien bazowela omwe ba leader bawela na komanze monga momba po boni sonu sama no mona ba yetiko to ba sala boy okapna ke leader mo yimba yokanda yimba bi abi Monsapia eve alliance teo kasi motema netonda bolingo Adolphe yola tizanga ya olokwenti kwen kasi motema nangezanga ta poussière tendresse nazoliesa bolingo biloko vitamine ya koka mwa susinde eza clôture gode wetue Monsapia eve mona degle mutarizona so leader moi ene kabe zelanga nini yo tsangana nini abi musique tout ça ba fantir ko avanda bina na TV bina ba oyemba bina ke maya soke moye zali sengana mbanda na ngaya sikae mokolo yoko kumba zemie sengaye permission mwana liboso yoko bota azala mwana ya mobali azwa kitoko na yo pesa ekomona ngai mokili monuni na note boy leader bazate on va faire rigoler. On comprend? Pour moi, on va débat.
ngana yo kaka ateke pa leader belo mona mboko swepse basa te change nzembo yo biyemba nzembo na ye ya manzembo na o mona ebele donc o kopate ba mon ba leader te baba musique na Souple bouquet tozo là Arsène Matelesi. Qu'est-ce qui se passe entre Yona frère Nayo Marco Mpandi sans quoi à la kota bina film tout le monde m'a quoi leki abiobo ya keka na ba TV ke na chez na palais aller sarayo mais sarayo mais so TV au kabilo ba bilambo zo boya boya no kaka bité abio zano ingra wande ti ya lobi be ndeni sendo yo qui est pas lobi on a pe na bete na luka on a tuna parce que fallait ko tuna eboye nanu ke Marco yo ava boye bana San Mateleza boye bana ka ndenge nini pour to busa na kale pasete moni verso na latinde na boye leader na ya rolata boyete okopon ye Marco ninga zana veste o pour la tango faut pas s'insérer contribution à quartier na bango à kisenso oui bien que ça moi kisenso pe ndinga ba salongo boy kota bimsum mo la bon ya bimsum ndinga bimsum côté imperium na kati bona ba sewa oui bien ce que ba sala lokwa te nga mona matete te mona matete non te ce que moni quartier na bango là faut pas s'insérer mbongo pas seulement na veste wala ta leader na bango ana veste boyete oh eza ba yo chiti biso to bana papa chéri yo mona wote siko à part ça Marco ndenga na yebana na ye ngai porte parole et pas y aller ye alongwe pas Fabrice pour ça dans ba ministère Fabrice kala webi biso to panza pe na orchestre Fabrice to sima pe na sima maître ya je pe na motogashi webi to za ba mbonzo to za ba dada ba génie ba to ba komanze mboto tcha ba on mouvement na biso vous comprenez d'abord j'ai recruté bango deuxième personnalité abino recruté bango pres recruté bango papa yo parce que bambatu roi ba Marco wana baza ba petit au biso ton toza na orchestre soit moninga na ye ayebi dal roi ya Willy Musheni ye pour armer la bière bon à transport et ça à olia vous comprenez Marco ba to boko la orchestre ba pesa no ndaku ya moi parler mo abomba magawana et pas umbana chako pas na place no ya olala te parce que mutabongo ngano ke defi la malende tuna le tsata boye akabeli defi tanga ngene ye mo kwa zana ngote ya kolia zo luka bon ya kabela nga zo tisiko ya kolia zo luka ya kabela nga zo c'est une ingratitude tale mission na salaki tale mission na salaki wa lobe bongo parce que tala na lataki tala ce que émission nga na sali na ne na saleli est-ce que vous comprenez la différence c'est ça vous comprenez est-ce que yo mo côté yo mo za mutu otala ke mission ngo ce que tala mission ngo nga za lataki tala ce que na ne na saleli vous comprenez ce que différence c'est ça ya kolia oluka ya kabela nga zo nga bano kabela depuis kala songa yebi nga mtu babenga porter parole patron San Mateleza pas y aller mbuzi bia tu kontro nazaki so na yebo ba tutu ba sepeli ba ser nga ba magalisi se baza vivante mukomsu ya mbaba ngoti o comprendre pena ke na beto pembe makote makona ba niveau nga tanga na niveau ba mbonjo ba dadi mola je comprends makote merci beaucoup à Arsène Matelesi qui n'a pas la souka parce que toujours le papier levé. Stade de martyrs, Mikolo, Batukomika, stade de martyrs, stade de martyrs. Depuis le retour à Ibrator, est-ce qu'on peut préparer stade de martyrs? Teto, il y a une patience, il y a un tel nom Mamdeki. Té, bien le au moins le stade de martyrs comme le roi combat cage. Biso tu as combat cage. Au moins été 2018 tant au docteur l'était à donner des chakambon angé. Validé à Toubaye Mbelenzem. Biso mutu mal les premiers toujours à trophée. Question comme le roi qui était validé les sauf pas bête le roi combat cage tout bête on a tourné 2018 fallait pour pas yembarat était à donner des vers sur 20 sonné ba tout ba yembarat ba Fabrice ça est mal était ce que ba na ba so après trophée ba contre-maître biso to ngasko le on est à challenge c'est comme un plan qui comme tous les leaders pour pas confirmer na mboka oyo pour pas confirmer beta stade de martyrs Tony ça plein le roi venait so fallait Tony ça to Tony ça biso to banga oh kasi nazo songsona toujours on allait passer nous là tout sauter les présents kasi na yibisi ce que comme il kama bongo comme déjà bongo depuis tout ninga bongo ke ce qui Ibrator azongi bo préparer stade des martyrs il y en a biso comme le roi ya bongo ke et comme il chaque leader va bête na stade des martyrs net biso ba contre to banga yolote
biso ba to koisa maître maître to simbie to koishi bo stade de mardi et ça stade to beta déjà ba concert ba terrain ba jobo to beta ba terrain ba bandal on peut dans stade ba showbiz to beta ba $100 kutu ba to ya plein bo stade de mardi c'est combien bongo ya tembe biso ba contre to lingani ko mamba tembe vous comprenez ba Fabrice Fasol bazawana ba kocha ba moyen G double F ba Seduka bang honorable Maman Lydia Puta honorable ba kocha ba moyen G vous comprenez toi là ba na biso ba Jimmy Mutombo le brésilien noir ba fils Indula Pato Silasé ba Keves mo grosso pour ma tête nyoso to soma déjà vous comprenez toi là ba commune ba Tchadi wana nyoso mo commune mo ngafula la ba quartier Mandela on a Tchadi derrière l'université de Kinshasa ba honorable Jean-Pierre Malembe. Je comprends. Bazawana, honorable Bonheur, Congo, ingénieur Signé Moi, les pétroliers, Victor Man, assistant ISP Gombe. Je comprends. Bazawana, Baochapoa. Je comprends. Et ça, vraiment. Toujours dernier trophée 2018. Eh bien, merci beaucoup à Sel Matelesi. Dernière question. Papa Chirauto Bissabal de match, celui qui a Iprator, Azab baptisé dans Combo. Iprator piano Combo, Papa Chéri. Boyambi bal de match. Très bel album. Album où on est aux zélés si ça va malade, Moussou, Netinga Bonanobela. Ton yo qui bal de match, Boyanagi Seboula, qui bat crier avec un jante messine. Pour faire tout ça, on a un fou la qu'on a Timon Trekile. Et c'est un plaisir, et puis un courage Nabina. Naboulega Neti ton local, Kemba, ton Webimaki, Nesonga Nego Boaka, Nenga Peseka Luyalo, Nenga Peba Sebouleye. Yambi pena Zeboula donc ils ont bêta qui toko donc tu vois qu'on a bien ba mélodie qui toko moi que papa cherche changer ba mélodie tant non le ba mélodie on a été comme ça album au yambi ga au juga au malobo changer té faut changer ouais na mélodie à sika au même pena ba temba sika au côté ça ba biloko sika bilenga sika net ba de match ça donc tu yambi on est surtout biso ba contre donc album à kitoko. Voilà, merci beaucoup Axel Tourou Nasuka. Bah retenir nini programme en mouvement et puis bah dédicace to kabona on va tous la chanson. Donc pour le moment tout ça na programme exacté parce que mon konzaza liban na moka na minute ça na Texas ça va clip et puis après aussi ça va clip semaine prochaine déjà d'ici là donc tous à dans mon konzaza qui chanson à aéroport Angeli et pour le moment tout ça pena off parler surtout tous les contre ça ka TV ne to kutano a ou na utaki PSTV ne to kita to kutani 5 pe que to lobela parce que pour tala makato donc on monique notre PS information ba contre donc pour le moment on va parler mais tant ba programme ko zonga na olekapé na communiquer na batutu ba ba que no activité na biso ba contre maître zongi donc bo c'est la deuxième volume ne bo c'est la GRS Peugeot B2 Jonker donc deuxième volume izoya ado porto le thermomètre du monde na yebi ko lelaki na première volume mais deuxième volume bien sûr contre chef du clan azamuto yo asepelaka na batu azamuto alelaka na batu akosepelisa parce que oza ya kala donc Nick Cheta section nous le deuxième volume izoya toujours sepelisa suko peuple congolais na ndenge pena balingelaka na ndenge na bapo bazono na bar première générique bazono na bar to binsa bango bar nesenga aswene ni wana ne bomba lukaka bazongo pour songer de Khalifa pour yaza animateur chanteur makambo bango basala raté pour yo ko comparer na ba mission musuto mission malungwe paté biso mission nyo so lungwe pa la biso yeba ke songer daza sende songa lungwe ne bien sûr contrôle moko ko yeba ke te na utiliser sous oyo pour yaza formater yaza mto fabrikaka songa yebo ya c'était songa kende pe boye bango na pe ba yebi songa kuta beta bango mo studio boye bani ni kier moins. Vous comprenez? Donc, Bishop n'a toujours les colons, blague, donc, pour la contre-maîtresse, tout, c'est la deuxième volume, mais je calamité, et puis, on peut moni bongo, ou c'est pour les présidents. Les présidents, Babi Mouto, Tikarangate, Mouto Malam, Bagana Tamba Passi, au sein pour le président, Fabrice Fasol, double F, le docteur Gianni Binami, Yetozaki, Nabonane, Tofeta Guinénaye, malgré mon maladie, mais. Talaka ko za premier la docteur pe ou zo pena ba kisi na ba ntiboutika maloba donc to za ki na wana motema mama Carole donc et puis na moni bongo Marcelin Til mon ami le banquier masananga ya bomwana et puis honorable Bonheur Congo et puis na moni bongo Victor Man assistant depuis ISP Gombe ingénieur Signé Moi ya madame Pertinas Kassakou la femme légitime donc les fils Inou la patron silencieux na moni bongo vient nga René yebena sona bois qui était ça la faux vient nga René
Kalekwa, le boss René Kalekwa, yazaka bongo na komina monga fula, honorable Jean-Pierre Malembe, honorable Sedou Kabango ya Mama Lydia Puta, die tambe babi jeno ya soin zaka na komina kin die tambe bazaka na Afrika Lukemba na Ambroso. Donc la bossani bango technique chez ta section doule et la laté maître Merlan Kadrema toujours engema. Voilà, merci beaucoup. Songa tom na sona suka ba doki retenir nini soko pesa sope moloko moko ya suka ba dédicace to kabona. Pasi ya pamba. Hein? Pasi ya pamba. Loko suka komo pasi ya pamba. Ona ya Bolimi. Pasi ya pamba oh. Ifafa René Kindeke Sanzo ya lati moto soki balongole longwaga na mwamposo me ya kitanga na bompete Afrika lugendo yo silisinga mayele lokola clie pa ya receveur zanga explication ko pesa mbongo atike pimbwa na mon pepe Calvin zingale banque désolé Sedou Kabango désolé ngana moni makambo nano na monate libala ko batonyo sobati ya na memoire o ndingi nini to kabwana o ngana ndimite donc ya lobagu desate websa batu deuxième volume ezoya donc tout cela yango donc na motema moko na yebi ke vena nga Prince Pindi patron mon vieux Prince Pindi Sedou Kabango ya Lydia Puta donc son talibo et Gabin Bizenga mon vieux Rossi Figaro de Parigo Charles Dubaï manager Zuki na Dubaï na PCP Mbote donc double volume ezoya donc volume deuxième volume à makambo on a bien un double et na makambo ba comprendre il faut bandara 1 2 3 on a été premier likofi mo bo pe robeta pe boy e bang sa mokilité ngam so oko satam to ka on a deuxième round ba mère on ba chamba moka oya moto donc base la deuxième volume ba comprendre que tout ce qui temps ya rovana ya concentrer ensemble ça la bien pour se tobe ta rumba we kotikala donc na minute to na minute so na ka papa chéri makambo allez ti Sultani ti donc vina janta abinisi biso lusunda binisa biso na minute do na biso soit na vena pale binadama oh lidera pembe na vandiga wana na oyo kana kaka BCBG tika Voilà numéro contact kabona te ngani meona na pesa batu OK ngapena so lukanga kaka ana lo wa Jeff Nzadi leteta Voilà, merci beaucoup Soya pour la discussion. Zabinata olukanga soza na posta nga omona nga fumuke mbango nazali fumuke mbango we donc so ngomona nga omona nga Bush Khalifa lukanga bien omona nga na numéro nga na kopesa te ona bakoko baboya so bakoko donc merci beaucoup Soya pour la discussion. Kitoko donc merci d'avoir tout au bosito la nabiso merci à les Viking Visuals à Kisima Bilili merci à maman Masolo ya papa Audace Milandu Patrick Trifazé courant ya Chine mon vieux Gabé mba hôtel de monnaie balobi mon mbala liara dollar et là te maman Safilonga papere Kibikembele peso bambote place aux maman Jani Kankou depuis Canada mon vieux Gilal Lusinzu papa na Gilana na 4 capitaine hôtel à biso Fafa Marinunga la suprême big dédicace na place aux Ali bambote belé na ingénieur Hervé Barça bambote na yo bajo bazi na katsal Bumbashi Jojo Achen Awada Station Express bambote na yo mon vieux aimé bambongo na katsa Californie Arriba TGV na Californie mon vieux papi mwakana la carte Kikan Lionel Kasso à mwana ya poto ya de partout l'ingénieur Pichunsoni na katsa Istanbul Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe mama na Maela Onya Motema président William Ikona JBL Kadima, parent canadien, le roi de salsa. Bambote nos places aux alliés depuis Ottawa. Bambote Nayo. Vous êtes tellement nombreux. Alex Ngano a trop. Vous partagez ma vidéo. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.